akoya te mingi palobaki pete akoya na ye problème te après festival à Cape Town alingai kozonga est-ce que akoya solo wale kongo na chana bino ezali bel et bien yemei kabose bulem Wakanda oyo asala makambu avant makambu ezala toyambie awa na émission na biso Radio Lokole masolo epa ya kobeta lisolo parcours titokoma na oyo kosalama kokolo ya samedi mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole télévision bisika nyos to zwami merci na confiance pe fidélité bozali ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epa ya wapi tokutela ka chaque fois pour la prochaine makambo sali koleka na communauté na biso africaine biso oyo tolobaka lingala komona ngai Fiston Pelende tata ya Sedek mais ambi pour bino artiste et musicien Kabose Wakanda makambo ya kotuna ezali mituna ya kotuna ezali bele oyo bokomela ki biso tokoyamba ye elongo na bino ensemble Wakanda Kabose mbote na yo mbote. Ça fait un bail à Bando Lumwala Mboka Mandela. Ça fait longtemps. Bah 18 ans Presque 18 ans, voilà. Mais tu as sur le festival, on a un festival, on a festival, et les Kindengani de comment ça s'est passé dans le festival. En tout cas, d'abord, on a merci. La fan, il y a la bonne musique. Merci, notre producteur Info Kappa Mathieu. Nanenga Pasaki Nangai, parce que les ali première édition oye à Salisaki le niveau à Cape Town à Pasaki Nangai. Vraiment festival elle est très bien, n'avait acquis les 30 et puis on avait sous un concert VIP elle est très bien à bandi ba image ezali na monaki na koleka bongote Jobour ezamboka oyo ngai na déchiffra sur le plan musicalement ndenge à l'époque bika ya ba mécène lokola ba Jacques Milungu, Personnam, Jean-René Golo, Personnam. Donc, les Lolais aux après 18 ans. Donc, vraiment, la monique communauté congolaise au Bazali, Awa, Namboka Mandela, Baza toujours na solidarité, wana, Bayamina très bien à Cape Town, et na Yambami, si tous les sous bien Awa, na Djobo, pour essayer na Robeta production samedi, na Victoria Théâtre. Et c'est yanga komona sukeno lelo natikaka Fiston Pelende azala lokola azalaka ya moke banzoto mike lelo na moni tala lelo na moni pe musala na musika pe na balai kolanda yo modifier musala na landaka yo mingi na niveau ya Paris partout États-Unis Europe même kuna na Kinshasa sango na yo parce que ozali moko ya bapandi sango oyo babanda journalisme na mboka Jobour, on a fait des sites. En tout cas, on a plaisir à tout. Voilà, comme on sait, il y a des choses qui sont basées où on a dit ça, tout ça, pour comprendre les choses. Ça fait 10 ans, Nazala a déjà parents belges, Nakoma résident belge, mais Nazala avait tellement pour la famille en France, en Paris et Belgique. Mais qui ça est tiré le col à noyau. Donc, c'est Oyo. Na bandi misala ya musique mais naza natif ya Congo central précisément à Gisantu Kinshasa obigande za la régionale de Fawa Zwanga na ya Kinshasa ce que tigala lokola isika on a sala musala na ngai voilà to robeta bisolo pele parcours wana kala mingi te mais ça biso pour micro musique échanger à Kabos tout moni et comme na ba mutuna mutu na ba kombo ya ba fan na yi yo kotwana occupé to na ba fan no ba na kombo te. En tout cas, ngai naza patrimoine sur le plan métal et musique. Parce que fanatique, atika la ga fanatique, bon fanatique le tongo loba azo supporter artiste moko. Non lobby ba bloc, ya ba fanatique. Bon c'est pour par exemple musicien moko kaka. Bon, to lobby te. Lobby ceux qui mission na makasi Cécilie. En fait, azo ko dire ça sur musala na été. Bon c'est pour le tsunami. Donc, naï, na mon préférence soit n'est bien, mais na mon ango ils ont le coup là, détruire le pays art musicalement, na voloba, naza, na ba fanatique, il y a ba branche non surtout, naza musicien ou il y a ba fanatique, il y a la bonne musique, tout comme yo, tout comme yo, tout comme même sous tantôt
bandeko mosusu balingaka la bonne musique akolinga musique ya kabose natikalaka netre na terrain wana zompana parce que ya baclique lelo tokoloba nakozonga nsima nakozongisa mwa mokili malobolobe eza bien lelo makambo échanger oui mais changer na mambo etali musique te musique etikali kaka musique ozomona bafanatique mpe batikalaka bafanatique mais il y a aussi des fanatiques oyo balaka mpe na batendance alinga mpe musicien oyo alinga mpe musicien oyo bazali ngai nalingi nazala na ngai na bafanatike nyonso voilà kabose toyebi ke yo oya kisasa mpona général de fa olobi yango bon tokende mama tout droit mpasi histoire toyebi yango bokenda États-Unis mouvement na bino Big Star ekufa epanza na ndenge nini confrère na yo moko aloba mutapanza mouvement ezali masa na bino moko na yebi soki eza ya soto ya lokuta nadi kotanga komona ye te me obetela solution bopanza mouvement epanza na ndenge nini États-Unis po ekoma ndambi biteni non mouvement na États-Unis epanzana te parce que mokolo nango azalaki général de fao te mais olina tanga kombo Montana panza mouvement Big Star bon Montana akoki kopanza mouvement te parce que Big Star ezalaki ya ye te Big Star eza ya général de fao ye akozala na force wana ndeni ya kopanza orchestre oyo ya moto non Montana alongwaka na ye Montana aza Montana aza na chemin na ye lokola nga kabose na intégré ko Big Star na kuta yango lelo oyo ekoki kopanzana te yokola nga na groupe musicien na nga musicien moko bamusicien na nga akoki kopanza mouvement na nga te parce que nga nazo existe ezala nde bato bakendaka bato ndenge bakendaka balongwaka donc soki nabi ke Montana moto apanza orchestre non olobango eza archifo nayebi pete te nayebi na point nini il faut zala nanga clair mouvement ekabwana ndenge ni Big Star ekoma biteni vi azalaki akufina mute bino baleader bana ya Big Star bino me tomona bino bosalama mouvement oyo akenda pa kofi yosala ya yo okoma na t-shirt ndenge nini kasi akomona maison mare il faut loba nde boye pelene il faut loba nde boye siko nde okomi clair question no sikoyo eza na clarité donc au fait expliquer bien biso nde moto longwa mais Big Star epanzana te biso moto longwa parce que tozalaki na edewa baki na tourné ya Afrique na tourné Afrique na niveau ya Kinshasa tolongwe kini toke Kenya général de fao aki Paris parce que à l'époque tant de Makim elle a qui en 98, hein, je pense qu'on est 99, 99, ouais. 99. Je n'ai pas autant que Kenya. Il y a que Paris pour nous ça l'album. Je pense la guerre de 100 ans. Ouais, la guerre de 100 ans. Naba na Congo. Il y a des albums. Ouais, ça n'y est pas musiciens. Comme Maman Miliabert, Batebele, le roi de la forêt. Kofi Alibaba et puis biso tanto que Kenya je l'ai fait au Paris to sous contrat mosusu toke Kenya toye Cameroun tanto tokomi na Cameroun je l'ai fait au aéro rejoindre biso Cameroun je l'ai fait au azongi Paris après biso toke Centrafrique la Centrafrique je l'ai fait au à rejoindre biso to silisi étape ya Centrafrique tokoya route n'avion oh na rappel ouais tokoya na avion na mboka mo Belgrade et na tourna mo se rappeler nga ndenge ka question moye tokoya kutu na avion à l'époque de no beta na Centrafrique to si c'était pas Centrafrique je n'ai des fois zongi Paris biso te kozonga Cameroun Kenya Dar es Salaam na Tanzanie Dar es Salaam Kenya parti à Kenya nde en tout cas tozwaki tamulai nde tokozwa contrat ya ogenebeta na États-Unis Canada et bandeko babengisa biso na New Jersey na bayeba kombo na bango te baki ba Kenyan mais tobetaki lisusu na Canada ezalaki production signée par Rocco Masala que je salue en passant alors bon tourner on a ndango yalaki un peu na moi déséquilibre yango ezalaki yango kozala pena
cause ya kolonga ba musicien ya ko sala ke orchestre yekoma na dibanda. Est-ce que via bengana rabinoté il aura via bengana bino na silisa muke et puis arrivé que toye ko koma na États-Unis tout le monde ça la scoba navette ba Minneapolis Washington Caroline du Nord Texas à Charlotte tout ça la scoba tourner toujours un visa il y a une année les esika oyo tozwaka ba problème arrivaki toza basé na New York toza kobeta ba concert na Europe. OK. Donc tozoya moko Londres moko Suisse sikoyo toya kobeta concert moko na Fribourg entre Lausanne ou Fribourg production signée Jean-Jacques Bongala tobeti concert wana siko ba problème siko ebandi na noana tobeti concert na Lausanne non à Fribourg concert aussi là ngai na ndeko na ngai papichi Jiblou que je salue en passant en Zappé les États-Unis na opesa a compte ya bakar so a compte ya bakar et il y a les jours au biso de les tika ba compte ya bakar pour suma bakar tant to yé na hôtel groupe et s'envoler ba kei il y a les mêmes jours groupe ils sont là États-Unis voilà biso to tikali alors il y a un jara général de faute à cette la raté et bimane on dirait ba ina vie à kokima général Asili Kaka Tomboki waki na pensa kokima moye bozonga ezali susute bosalama monabino na niveau ya Suisse biso to bonde la vie mais elle a été tellement fâché du coup ngana obenga petit frère propre qui est Antoba Jacques qui est général de FAO to sololi na ya bino qui peut comme bozana ba visa na bino bana ba billet na bino jour yazo kende bo kende ga même vol salama ga ndwana to ndara vol moko na général de FAO tango to komisko na jazz et sika aussi jazalaka le journal de FAO après sa instruction kabose na papicho baya bakoma na bavanda na ndaku wana te oya zoka yaki lokola siège mais comme to komelaka wana na ba jour wana esengeli biso photo bima po général de FAO Asili Kaka na ba période dango pe sala ke bon comme instruction excuse meeting de Koyaka et ça là que nos photos longues alors ngai na lagi na vie na ngamo bo na niveau à Londres comme on a Jean-Jacques Kinyoko Jojo Kinyoko à Londres na PC Bambote par l'ande na benga qui vient tala botala vient lingi sauter tous en mouvement mais ngai tellement na passeport et na visa ya Londres na ngina zonga na Londres na luga moi équilibre via na sombela nga billet mais ko comme à Londres on a ngana ndako na Londres donc on a commis à Londres bon il est arrivé que non il faut na megako vanda ko luka mais ko kutana nde na président ya anti-choc président Miraessa yende moto to solane li solo pour que n'intégrer groupe anti-choc vient d'ailleurs président anti-choc grand-père non président n'est président bafan OK voilà né par là né na salaki moyen ko quitter Big Star l'intégrer sikoyo groupe anti-choc na Londres par correspondance il y a président Miraessa donc départ elle a d'abord ngana no mutu na longwaki ngata on a longwe simande groupe etikala nango les États-Unis nde ba départ egoya tango ngana longwe papichi lokola tozwaka blâme wana pa général de FAO yepa longwaka akena na Charlotte je pense entre Mina non na Charlotte mais tozalaki na tourner lisusu ya Canada à partir ya Canada nde esika oyo po tonosala Europe Canada à partir ya Canada trois artistes pe bakitaki groupe comme Master Nanga et Bleu de Blé conclu sur la PC Mote Blaise Labamba et Pekose bango batikalaki no bango pe à partir ya Canada
nde base décidaki mpe kokite groupe. Le groupe totikalaki na mwa nombre moko restreint toye États-Unis ye kosala ma départ na nga susu naye kolonga nde na ye Londres. Donc fait Eugène Makuta, Montana Kamenga, Gilbon Tuta kutu ye ayaka parce que Moutasuka tikalaka na Kenya élection Gilbon Tuta ye a rejoindre le groupe. Les jours biso ba biso que to quitter siège nde na monaka Gilbon Tuta uti ke Kenya aikoya. Donc ça veut dire bato batikalaka Gilbon Tuta, Montana Kamenga, fait Eugène Makuta, la Dimbala, la Dimbala, Renato, Solo, Padou Machine, la Drum et Claude Bass, basiste à Londres, on est là. Par là, na musika, bango pe basala ka tourner mo be la Suisse. Tant ba yaka Suisse, nde wana nga déjà na anti-choc. Nde ko longwa ya moko ya ba membre ya kosalema après départ. Voilà, tu comprends l'histoire et puis au combat qui na anti-choc ou même na mingité, tu komona yo mala moko na maison mère. Au kota ki maison mère ndenge ezaki dream na yo, ba memaki yo to na kati ya maison mère. On est à l'aise. Quand tu vas dire on dirait nous voilà pas toi. Quand bosse na maison mère, ça moi isolé, ça tike yemoko, ezaki pour là to ba maki au maison mère. Maison mère, ezaki groupe d'abord tanaki na Big Star. Na Rosala MC tantôt ba troisième musicien tango Onde musique 4x4 et Panzani. Donc Koto BC Koto Maison Mère. Na Rosala troisième musicien on a nommé ta porte. Mais Nazan Big Star. Oh oui. En 1997. Donc Nazan Big Star mais na kenda ko sala test na ndenge ya robata. Ndenge nini po Big Star ke Cameroun batikinga. Oh ngasi ko na ina ko sala test na Maison Mère. Na Rosala troisième musicien. Alors tant na kenda rapé heureusement bazora ngate les temps de la groupe na intégrer ce groupe. Donc eza orchestre ngai na pensaka 15 jours il faut na beta. Alors étant on a kota na anti-choc grand-père a foutu un billet de Londres à Kinshasa na vandi 8 mois d'anti-choc on s'allait tourner à Paris de ça l'album de quelques productions et par là et ça là que non avant que tout tokende anti-choc tokende Paris nazwaka les solos et pas faire rigola. Oh faire rigola yende moto a intéressanga pour na beta la Maison Mère. Wana nazana anti-choc mais ba intéressenga. Mais comme na la anti-choc moi je accepter la réalité tant on toqué Paris niveau à France mais kokuta na lisusu na bami comme Sakara de Kunta CGM Elliot Mondobe Ferigo là aussi et rappeler que non à Paris moi écoute il y a intégrer le mouvement de ma vie avant promettre tout le monde a le droit de la forêt tout le monde a le droit de la forêt tout solo là ils sont à terre moi na zoyo avant à Paris exact parce que là tu m'as eu na awa si faut na zoyo il faut aux maki là na chanter na zo maki on a zo nikin et na intégrer groupe Maison Mère de 2000 l'an 2001 voilà il a intégré le groupe Maison Mère. Bon tu vois que Werason arobaka aza l'écran formaté il y a format na Maison Mère ou la formation là est-ce que accepter que aza formaté à toi dans le cadre le roi de la forêt aza formateur la format non na le biboy na me ga expliquer ba toi le roi de la forêt aza formateur tango Maison Mère et Salami tango Maison Mère et Salami et ça na artiste bazake bazalaka dans l'ombre où il y a façonna et ça sous forme ya formation donc où il y a tantôt esika ozalaki ozoki cours accéléré penate où il y a na Maison Mère beaucoup accéléré visibilité coaching et ça ils ont fait partie de la Maison Mère. Alors ils ont makambo oyo na mixta ezalaki te na t-shirt ozu yango na Maison Mère. Ouais ezalape ezana makambo parce que ndako na ndako to groupe na groupe ezalaka na ba façon nango façon esaleli zomona parce que biso na Big Star to na discipline mususu la Maison Mère na discipline mususu
coaching oyo ezalaki na Big Star na coaching oyo ezalaka na maison mère yaki différent yana bamakambo mosusu oyo ere mosusu tanto na Big Star ebanda kozala te mais na maison mère ezalaki 12 elaka te na Big Star ezalaki te ekokaki kozala mais ere mosusu ezalaki na plateforme mosusu eye na bafaçon mosusu mpo 12 wana même nga moko ozwa yango na maison mère 12 te ba 12 yango normalement il faut bato mpe bacomprendre que non 12 ans na bafaçon ebele ba 12 ebele 12 ans na bafaçon ebele donc mingi mokolo oyamba le roi de la forêt tuna soki 12 elingi koloba nini voilà mais sinon en tout cas maison mère eza groupe oyo ngai napréciaka eza moko ya bandako na ngai on a su mpe formation sur le plan mambo etali artistiquement lelo oyo yambi nga na Afrique du Sud omoni nayaki naye après 18 ans nayaka naye koya moni ke nazo maintenir maintenance oyo eza moko mpe ya baesprit oyo nazwi na maison mère donc ezofaire partie mpe ya baformation oyo le roi de la forêt mpe apesapesa biso mais oza parmi rare artiste na maison mère toyamba oyo bandima ke bazo maintenir mpenaki maison mère na bango parce que bacollègue mosusu bawangana yango bon ka boseni ozali wana yo moko nde ozalaka surtout bano tokobengo musicien orchestre nini nde toyebi ke frère to héritier musicien ya maison mère frère to butantel musicien ya songolo yo sa musicien orchestre nini to promouvoir wapi maison mère Big Star to anti-choc te elende oyebi ke makambo etali art musique eyalaka mpena na nakoloba ndeni nakopesa exemple ya vie na biso persona Madilu toyoka beta na groupe mo Mayopi toyoka beta na alega mpe na Friza et puis asuki na OK Jazz eza parcours ya moto ezalaka destiné te esika oyo awuti ngai image na nga eza Big Star donc naza musicien oyo namonani na mokili mpo na Big Star so nasali parcours so nabeta na anti-choc nabeta na maison mère c'est parce que nauta quelque part eza Big Star alors batan onga nazwi mpe na maison mère ezofaire partie nakoki koloba ke non maison mère eza groupe oyo ngai mpe na evre donc eza mouvement na biso. Quelles sont tes relations avec Mama Sano ya maison mère? En tout cas relation eza très bien nasolaka bien na bamastatou et voilà naza conflictualité conflictualité et nazalaka bien na oyo alaka nanga bien badésaccord ezalaka nango te mais en tout cas nayebi ke na maison mère naza bien na mututu. Bon, réaction na yo par rapport à confrère na yo la poste tout le monde y est abeti concert et pesi bana maison mère Sony bana wingé baliboso tout le monde a été na concert. Réaction na yo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça le mot pour maison mère mutu ati na ndule te so tolobi bongo tolobi yango bien te nandimi te la coste abetelaki abetaki musique. Mais tout le monde va quitter après c'est vite baleka 20 il y avait déjà ata moto moko mibale misato ah kabosi mais ça na bandule mususu ezala bandule mususu pe ebetama mususu tanto to baka te ke lelo soki la coste asali ou soit to benga ngo piaka te to lo bate soki bato ba répondre à 100% te na concert ya Didier Lacoste mais comme sujet ya moquerie non parce qu'il y a des musiciens mosusu OP il y a un succès basala succès babeta pe ba concert mosusu mona pe basala vite oh rare hein so to lo rare mais ezala pe lelo to lo bateki na ka ya Didier Lacoste bato bakoma ko se moquer na ye non faut féliciter moto allez-y na to faut féliciter moto ou a osé loko même 2 3 4 personnes ba ekotala ye faut encourager toujours son prend tout le bâti que non bana maison mère aussi maison mère Sony et c'est la première fois au premier concert la Costa Betty en France la salle mythique donc ngana ko bagaga mon ami courage force et ya gandé na des preuves ya bajara bongo ko sali eloko
bato va répondre à 100%. Mais que lobby akokambusa bato, lobby akosala mieux. Biso ba confrère nae, pardon, biso ba collègue nae de soutenir surtout moralement. Moto asali pas ya liboso et répondre à 100%, il faut encourager. Et vocal oya Jani na arena Grand Paris, PC passage à Djedje na mikri pa de la forêt, à Ishua. Réaction de la ligne. Te Ishua te. Oh, pour nga Ishua te, a une problème à corde vocale. OK. Corde vocale les ala qui en forme te. Jouango, yango a tenate. Nous on parle. Yango a tenate, a Ishua te pelene parce que Adjani est un grand chanteur. Adjani, ni n'a reprouvé la musique à Congo. Adjani est un grand chanteur, bon chanteur. Mais, il faut avoir un caprice dans mon pays. Nous avons parlé de la moga pour que nous ayons un permettre de traiter. À qui en forme sur le plan corde vocale et répondant à l'été. Voilà. Mais nous voyons que Kabose Wakanda, on a bien à se payer pour Ndimi en Gomo, on a faire un intéressant au côté de la maison. Mais c'est comme si Bozoyo kana soupe na penate, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, Rabine, c'est mon faire à l'Idaka. Molongo ya balba na maison mais mutu na mutu azana lolenge nae to façon nae azo sala boulot nae na coin nae j'en suis fier ce qui fait rigoler au sala mondial kuchapa lui ils ont pas donc mettre le baté que mutu na le baté azali na coin nae azo kumba drapeau il y a maison mère, na lolenge na ina ko na. Mais dynastie yembate, vous avez un problème tu na benga na dynastie. Na la sollicité album. Pour vous rater. Non, propriétaire nango a benga ngati. Est-ce que vous avez un qui vous sonne ni? Où est la ni? Bon, na ko loba ki problème ezate, problème ezalate, ezaki non na zoaka coup de filter. Ezay projet mo bien. Ce qui va intéresser officiellement dans l'Ingue bien, pas na télé. Premier des alatés. Quel rôle a monté? A la projet. Ce qui a besoin na yo, à ta besoin de ta osani, a yaka vers a quoi intéresser. Ce qui est beau ya expliquer au truc non. Après ça kabosa boya. Ça c'est voilà. Au solo li. Kabose tango au longo na maison mais au bandi ba disque na au carré en solo. Au sala gani ko simba ka voiti sa moteur simba e kanga ya ko sakarate ya ngote memo na fiti sulu awa ko ba nzembo to ba dula yo simba ka so ba view na yo ezala kali kolo par rapport à ba collègue no mususu mais o linga ba dula bingi te pona sur la linga ba dula te o beta ka beta ka te o te ba dati te bon ko beta ya moto zoloba il faut ko beta avec précision ko cha date avec précision ko beta ka te potika o beta omoni kosala kombo peleni eza pasi okozwa temps na yo ozi temps ebele carrière mpona koconstruire carrière obimisi baénergie osali bata na yo ke okóma na ntango osala eloko moko boye eloko wana era te eloko wana esimba te bato bakobosana ke yo osala makambo ya bien yango moninga alaka vigilant côté wana lelo na ye Afrique du Sud après 18 ans, c'est parce que dans notre espace, il y a un moment bien, on a ya. Moi, tu es on a eu, ok, quoi, il y a quelque temps, on solo lui. Ils ont pas. Donc, on a beau y arrêter pour la plaisir, il faut. Mon excès de gobette, excès de gobette, on peut ça la rate, c'est mon coup, et ça dit, hasard faible, ou bien hasard faux musicien. Alors, il danse on a, Nazala Ranamo, côté on a, mais dans le barapé, la bête à la alors, il y a des gobettes à gobette, il faut la plus solliciter. Déplacer groupe pour dire que non, producteur a bien signé à vos soins, il y a un groupe à vos soins en aïe, et dans ce sens-là. Il y a un beau tour de ma campo, il y a un atelier, Kabose, pour les cater sans pour tout le temps. Et tout cas qui m'était mais à bague. Babi, Kabose, à part ma mission, au monde à la promenade à batouté. Mais tu vois comment on a joué qui l'ikama et qui n'a bien affilé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Toyoka makambu ya $100 yo matana podium opesa petit ig bina filé ce qui peut $100 je me pesa yo et puis $100 wale sala qui donc
carrière à petit na yo et koufa. Est-ce que yo boma carrière à bien affilé? Et ça rend et le mandé moi là. En tout cas, question aux opposés même là, tant qu'être humain, déranger un mouké. Oh. Tant qu'être humain, déranger un mouké pour moto nzamba sali. Alors l'ingé nae, l'ingé bonzambe, na moto mouké na royate, na bloqué via moto, na arrêté via moto, na arrêté 600 moto, na rosa la moto. Donc attaque dans la pensée, on a rosa la moto, na moto nzamba kene. Donc bien affilé, c'est un jeune frère à moi, où ça la carrière na kitoko bien. Dans la succès na épée. Et avant on souhaite aller la comme on a yo le monde est succès tout. Tu sur la pembe non? Hein? Au question ya ngona, alors on a petit na bien affilé succès tout quoi ya. Et pas en génération où tu paré. Ah, heureusement le bi paré. Mais ngai na rectifier qu'ils aient paré té, bien affilé à ligne capo. Na kini nga vanda na kina abetara misabaso na ya bien. Heureusement ils aient paré. Donc bien affilé à ça la carrière na être très bien. On a encouragé toujours parce que baza ba jeune oyo moni lelo soki batuba soki ngai naza nazu problème to nazo problème ou jara ba makambo boy na kombo nga ngani mna obima moto mabe kuna za yaya loba mais comment c'est possible ka boso za na pomna bina filé le bina filé na lobaki yango na lobarango on a plateau na yo naza ko reloba yango suzuki problème ezalate on est en ba rencontre au batu balobaka au baloba bien affilé azana soutien total nanga asalara et puis musique ya laka ndengwana lelo yoko sala somo boye sona edondi sona sali succès le beko sala somo ko oyo message na capté na public ko le bateke moto na sili ko le bapeteke moto na koyi donc coup de chapeau à mon jeune frère bien affilé sala boulot na o bien sala boulot na o bien au balobaka baloba voilà. Voilà, je crois que le message est passé. Quand vous êtes Wakanda, vous avez un concert, programme de concert, vous avez un wapi, vous invité Banani. Est-ce que au sein d'un soldat, vous avez un ticket à porter? Comment ça se fait? Ça se passe comment pour un concert au samedi? En tout cas, on a profité d'abord pour nous faire ça. Merci à Cape Town. Parce que grâce à Nabango, nous avons répondu. Parce que à niveau ya Cape Town tout ça qui sold out. Parce que eko na mo pepe ya Cape Town yango esala kiki to leka inapercité na Djobo. Alors na canal ya ndeko na biso mwana mboka sino safela auditeur militaire ndeko na ye Obed Nzao nouvelle énergie. Bango nde ba pensaki ko zwa biso pour ba exception concert à on a niveau ya Djobo na Victoria Théâtre na le 19 oyo et on a aussi la appel na ba fanatique so ya la bonne musique na ba fanatique ya parti plité elenda autour bango awa musique ekomi ya bakan mais ngaka bossé na muta kanté ngaka bossé na ba fanatique ya bakanté ba fanatique oya toute tendance confondue bon répondre massivement bozala bo botala surtout moi na mboka azobeta 19 oyo na Victoria Théâtre à partir de 18h de Bandi Production. Boya ko savourer la bonne musique et surtout dans le bango on a plateau il y a le collé que na rendre hommage tout ça la hommage à Général des Fao parce que naza moko ya ba mentor moko ya ba soldat il y a Big Star Général des Fao qui na ba fanatique belé a na mboka Mandela boya ko yoka répertoire il y a Big Star boya ba papaye boyoka ba Salanoki boyoka ba Solange et to contacter pour ça la peu hommage à maison mère groupe cher il y a les rois de la forêt na ça la paix quelques morceaux et si manango to ya redéchiffrer ba voici ça monter ba biloko aboma ba zarala ha biloko nous surtout voilà. Est-ce que vous en attendez parce que ba voiture ba biloko ya yo to na besoin biloko ya yo moko mais bani pas vieux de def ou un anti-choc tu as besoin de tango pesa ma tokobeta betango nabanzi na kosenga pena caméra ya lokole ezala wana ezwa ba image pour balancer bango mokile mona. Merci beaucoup pour l'attendre yo. Merci beaucoup.
On est ensemble. Mais na bosani ko pesa mbote na mère double. C'est ma caméra. Yemoko. Vous avez oublié que c'est la complicité. Il y a couple où ça a plaisir comme on a bien que naïe pour na bande émission. Mère double déjà a méga micro. Et de déjà m'a mis là. Mais prochaine émission na osala on a yoté. Vraiment. Osala on a même. Il faut y ambangaï. Na ABC. Voilà. Na CPLI. Voilà, c'était un grand plaisir de recevoir un grand artiste un bon Arabiso Kaboussé Boulembi Oyo. Hier attaqué banda voiture sans moteur a yesoka tena marché na ebité secret za ranini donc yesoka a pesika donc va vivre na likolo. Merci tout na biso surtout na Victoire Théâtre samedi Oyo à partir de 19h. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokolé Masolo. Portez-vous bien. Santé les faire à tous. Chap chap. Et tchara.